Baye bate makamwe utaka wapi nzoka mwana wana na ndenge kindoki amvutaka kaka papa siko mwana na bebeli wapi mwana na bebeli pa koko na ye koko nenda bebi sakaye apesa mwana semasa kindoki bandoki ya commune wana nangina bisa mutu moko quartier nyonso zo mona na samo na mokilo ezala ba chef nango ba chef moyi bazali ba chef butu bazali alors au mona mutu wana bakimisi la commune wana meta bakimisi la commune wana bakimisi po bitumbe za la teme lokola za la signe ya sorcellerie bitumba na ekolanda ye nangina bisa mutu moko soko uti na famille ya sorcellerie famille otata za la kando musape bendie mukomo bendie ba bisi wa biso ba carton banda ko tia ba carton likolo metanga to mo ba carton tia amonika likolo ba carton mon matanga zo tanga a comprendre la gisi endie abina comprendre carton mo zo tanga nzoke za carton ba whisky endie bise kiti satali bo whisky moko ka epasuki endie bisa bia partir à lelo aseka une semaine musala abia partir à lelo musana wesili ba longole musala ba fute. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui madame la mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini na mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini na bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Shalom, shalom, kolo apambola bino lisusu. Toeli lisusu na banda kuna bino. Kombo na ngai Pasteur Guillaume Webi Malam. Pasteur Guillaume Mulemo. Nzambe apambola bino. Toeli lisusu na banda kuna bino. Landa chaîne oyo mama. Chez Biso TV, Nzambe apambola yo. Nzambe alinga kangolo na nzela ya enseignement oyo. Ma voto kota na kati ya profondeur enseignement oyo. Na lingi to sambela. Po nyonso to tika na maboko nzambe après to okota na kati ya message na biso kolo apambolo muto zolanda nga nzambe apambola yo to kangi biso to sambela kolo to pesi yo merci to kumisi yo poza malam pambola ndeko mwasi ndeko mobali walinga landa biso na temps o nzambe délivrer pe kangola mabota na kombo na Yesu Masia to bondeli amen. Nzambe apambola bino na bandeli susu kombo na ngai Pasteur Guillaume Mulemo. Et ça, les bazo benga bazo témoigner la grâce au nzamba pesa biso ya délivrance. Et ça, temps au tozo le qui sa ba prière ba retraite makasi nzambe apambola bandeko bazo benga biso bazo témoigner bandeko yo bazo pesa merci nzambe apambola bino bandeko bazo benga air nyonso ya na bisa muto olanda biso ce qui message simbio oko benga biso na plus 243 85 88 17 579 na bandeli benga biso plus 243 85 88 17 579 wana soko bengi okozwa Pasteur Guillaume l'homme que Dieu a mandaté nzambo mouton nzambe a pesi don ya délivrance dans zela ba prière bandeko be bazo témoigner le na ngela lobela biso nini lokoma mutuya na parler sur la sorcellerie mais du sang. Et ça la kindoki otozobenga kindoki ya makila existaka. Ndeko kindoki ya makila euti wapi? Kindoki ya makila euti. Papa oyo abota yo. Tangu so azaka ndoki. Mama oyo abota yo. Azalaka ndoki. Monde ténèbres sala ke papa ndoki na mama ndoki bakutani. Ba ye ko bota bana. Bana o baboti yoza parmi bana o ba uti ko bima na kati libota o kindoki ezali. Nangina bisa mutu moko. Soki o luki délivrance te na vina na makambo etali sorcellerie. Et soki o bondelité pour olonga sorcellerie ekoluka et détruit yo. Sorcellerie en effet définition de sorcellerie tolobaka tout simplement définition de sorcellerie eza art ya destruction. Kindoki eza art ya destruction. Soki kindoki kote na vie ya mutu et po ebongisa te. Kindoki aka la vie ya mutu et aka pour détruire. Yango ndengina bisa mutu moko. Ce qui déjà bondoke kotaki na ndako na vina opo et détruire na nzela ya nguya Yesu Masia okobenga biso toko sambela na yo elongo na ngina bisa mutu moko couple moko bokutani papa zala kindoki mama zala kindoki baye kobota bana wana bandiko kola et nde yango tozobenga sorcellerie à sang et sorcellerie à sang existaka. Jérémie chapitre
35 verset 1 à 10. Bible lobi papa moko rekabit. Aboti bana na ye. Mais tango aboti bana yebi si barekab. Abi ana boti bino. Pobo umela mingi na mokili. Na vina bino bokotonga banda kute. Na vina bino bo soma mitukate. Na vina bino bo kosala ete lokote. Papa oya zalaka na bondoki. Mais tango akufi. Atikeli mwana na ye. Mwana na ye Jonadab. Jonadab pe tango aboti bana na ye. Alobi biso nde tozabwe na kutime na biso. Mutu akotonga kanda kute. Mutu akosoma mutukate. Mutu osale loko moko te. Boko vivre kana si abatante. Ndeko, c'est ça la sorcellerie. Kindoki oya kati ya famille na yo. Tamusu na ekolo yo bimeli. Tamusu na famille oyo bimeli. Sorcellerie wana. E créa makambo ebele na kati ya ba vie ya bato ebele. Nengina bisa mutu moko. Premier point, muto nyonso. Aouti na kati ya famille ya sorcellerie. Akoki kozala kindoki te. Akoko bima sain sauf. Mais azalaka na si na sorcellerie. Écoutez, famille oyo papa azalaka ndoki. Maman azalaka ndoki. Bana na bango bako zala na basini ya kindoki. Ate babimi na kindoki te. Po makilo bazomema. Eza makila muto azalaka na kindoki. Eza makila ya bato baoti na kati ya sorcellerie. Alors, bakotia o sini ya kindoki. O muto azala sini ya kindoki. Azalaka na facilité bandoki ba lokaye. Ata alongwe na Congo, ake na États-Unis, ake na Italie, ake na Europe na France. Mais soko uti na famille o eza na sini na sorcellerie. Soko luki nzambe te. Eza batiaka point ya repère. Bakoluka ba localizaka yo. Yo mona mutu musu akimi kindoki na Congo. Ake kindoki na pays musu akimi kindoki na Congo. Ake na pays mususu. Mais bandoki ya pays wana bazo localiser pourquoi? Pour na katine azana sina kindoki. Yango mona kabana mususu. Mwana zo kola malam. Na via mwana wana balongoli na commune na po azaki na problème sorcellerie. Ba kimisie po côté ba menacer la kindoki. Mais na commune oya kei bandoki ya commune wana nangina bisa mutu moko quartier nyonso zo mona na samo na mokilo ezala ba chef nango ba chef amoyi bazali ba chef abutu bazali. Alors au mona mutu wana bakimise la commune wana meta bakimise la commune wana bakimise po bitumbe za la teme lokola za la signe ya sorcellerie bitumbana ekolanda ye nangina bisa mutu moko soko uti na famille ya sorcellerie famille o tata za la kandoki famille o koko za la kandoki makila na bango oyo zomema bakotia o signe ya bondoki ya monaka mutu mususu na kati ya vie ya mutu ba luka ba bebisa mwana ye ba luka ba pese kindoki lokola na famille na bango ba yebi kindoki to mona kindoki simbate sous la famille on va sembler la makasité mais on t'a la bien na kata famille ba yebi kindoki to mo la kindoki simbate mais bato ba oti na kata origine ya makila sorcellerie atambola kana bitumba partout yango kima bitumba na Congo okima bitumba na Afrique okima bitumba mais bitumba zola no pourquoi po batia o seni ya kindoki na o sambela na kombo Yesu Masia benga bisondeko toko sambela toko lakisa koma nzambe a efasaka basine o batia ya repé ya sorcellerie mwana moko to bondela pona ye azaki na misala kindoki nzoka mwana wana mama na kena ngola kala atika kana âge ya 2 ans mais na 2 ans déjà ba baby sakaye o famille o bazala kindoki bana bazala sorcellerie ba oti na sorcellerie bana bazaka na facilité ba baby sabango ba ko baby sabano na école ba ko baby sabana na yo na réunion ba ko baby savoir même bana na l'église soki bozala sina kindoki bozala bilemba kindoki bosambela bien te et salike mwana wana azolongwa awa na mboka Congo azokene na Luanda po akene ko détruire biloko ya mama na ye mwana na repérer mama na ndeni a repérer mama na sine abi papa to tia elembo ya mama to tia sine po to la kisande to ko détruire mama donc soki mama na atandi biloko na koteka na wenze amona ka batu ba dreda o ba benga batu makasi ba kuluna kuna ba ya ba panzi biloko na ye ya batu musu etikali nzoka mwana wana bandeko longwa na ndenge ya awa azoke na bisa mutu moko kindoki soko sambelite e okuta yo e kokanga yo kindoki za la posa visate
yo nozaka na posa visa, yo nozaka na posa passeport, mais ndoki oyo kimi na Congo, ndoki oyo kimi na mboka, soki oza na Yesu Masiya te, soki alobi akanga yo akokanga yo. Kala ezalaka bazo loka mutu na photo, bakozwa photo ya mutu basala incantation, batu bande ko bomba ba photo na bango, na otinda photo na ngate na kabela mutu te, mais lelo photo no eza na ba WhatsApp, lelo photo no eza na ba Facebook, ndoka ko kozwa photo na repérer yo. Ya na ngina bisa mutu moko, na nzela lo sambo, ta musokutela bitumba ba si na sorcellerie, ezo rene kati na yo, pourquoi po na kati ya famille na yo, outi na kati ya famille o eza na sorcellerie, famille oyo ba outi na makila bondoki, bazaga na si na bondoki. Si na bondoki wana esalaka ke ba repérer bango facilement. Tika makila Yesu Masiya elongola si na kindoki na vina yo. Loba amen za pambolo. Deuxième point, na kati ya famille o ba outi na kati ya sorcellerie, ba vivaka vimoko boko pesa faux progéniture. Do boko bimisa ba kitani ya bienté. Otoba ba génération. Famille o ba outi la kati ya bondoki. Ba bimisa ba progéniture ya bienté. Au moins tamu suba bota mwana akoyiko bota mwana za na problème abina ba malformation oboti mwana na mwana na famille mo baba misatu balobaka te na mwana na famille moko bata boma 4 na mboka Matadi bata boma 4 babota ma 5 bata boma 4 5e aza kizengi donc na kati ya famille wana bata maboma 4 na 5e kizengi donc famille au sorcellerie et vandi makasi ba pesa ba faux progéniture bobota bana bienté bobota bata maboma ebele bobota ba kizengi bobota ba prostituée bobota ba pédé bokobota ba lesbienne au moins na kati ya famille na progéniture a bien kozala te bobota bana bozala baba mwana lobaka te mwana botami ka bongo mwana lobaka te bobota bakuluna o comprend que origine makila obo memi eza makila bondoki yana ngina bisa mutu moko benga biso toko aider na prière zwa numéro na biso numéro soko bengi okozwa ngai moko pasteur Guillaume toko sunga na ba prière toko solana malam na plus 243 85 88 17 579 tamusuba bobota progéniture na bino ebima malamu te bokuta na bato ba malformation na kati ya famille bokuta na bato ba kizengi na kati ya famille bokuta na bato maboma na kati ya famille o comprendre mwana yo moko boti mozoko ko éduquer te otala ke o kanisa ta mususu eza mwana a baby pona ba camarade non eza problème makila eza na bana mususu akola na commune moko rekile akola na ngaba akola na mokali mais aza mwana moko aza bien éduqué éducation et outil eza par rapport ya sang makila oyo mema eza nani le tala vie bana no bandi obeba tala vie bana no comme ozala détruit à cause ya makila ya sang ya sorcellerie na biso makila sorcellerie ezali bo pesa ba faux progéniture bo bimisa ba progéniture mabe. Troisième point, na kati ya famille o sorcellerie za makasi bokozana malchance vie ya malchance yo mona ko sa makamno zo simba te oluka mbongo eluka yo ozana na kindoki te mais ozokuta na ba malchance donc bozala problème malchance otia malchance na kati ya famille tika nzamba pambola yo na osambela nzambe esika na so malchance elingi kota na kati ya famille na yo nzambe alongolango eza na bato mosusu aza na botutu mais botutu na eza ya famille eza na bato mosusu bana ba malchance mais malchance ya famille ndeko moko boyebisinga abi papa na moni ndeko moko naoki mawa mpona koede ye mais na butu na osala bacalcule lobi na kabele bilamba lobi na kabele mbongo mais naye kotala nazotala ye boye naye komona ye na butu na ndoto na nga naye kolota ye nazomona baola kisanga bato atebi pembeni babi soki kako kabeli ye mbongo tobeta ofimbo soki kako meki kopesa ye biso tobeta ofimbo ndeko nzoka mutu wana nzaki na problème na ezali aotambo na malchance botutu ndeko makambo nyonso osalaka esimbaka te batia malchance oyo batia yo balukela malchance te eza makila oyo memi eza makila kindoki makila kintsudi makila mabe oyo batata na yo bamema makila kindoki yango wana ezotambola na yo oviva malchance osali kamulelo ozela résultat epesaka négative otambola na malchance botutu
otamala malchance na kati ya malchance okosala musala moko kaka lelo balongoli yo ndeko mona yambaki osenga prière abandi musala pa baendie meta abandi musala pa baendie mukomo baendie babisi wa biso ba carton banda ko tia ba carton likolo meta ngoto mola ba carton tia amonika likolo ba carton mon matanga ezotanga a comprendre la kisi endie abina comprendre carton mo ezotanga nzo ezali carton ba whisky endie bise kiti satali bo whisky moko ka epasuki endie bise bia partir à lelo aseka une semaine à musala abia partir à lelo musana esili balongo le musala ba fute mbonga une semaine tango eko lukanga to bani ko sambe to mati bangomba to bani ko lukanzambe nzamba bise biso ya problème na été makilo memeza makila bondoki to lek aleka na délivrance ndeko to sala prière à 7 jours le nom na zo bisayo azala Brésil a comment kene Portugal a comment tambola ba mboke belé pour assurer délivrance yo mutu mal chance sa famille latio à cause ya makila o memia kindoki tikanzambe akangola yo. Troisième, on comprend na kati ya famille beaucoup ça ba faux mariage beaucoup ta ba faux mariage ba mariage moko okuta na mobali ngo okuta yo okuta na mibala batu okuta na mobali wa salivie sia lembi okuta na mobali yepo a escroquer yo okuta na kana mwasi ayepo vana no après 2 jours 3 jours aleki makila na bino za na makila sorcellerie ba kozo na sorcellerie yoka ba koluka tango ba moni oza na posa choix oza na posa choix ba la mwasi moko boy ba koluka na monde na bango ba placer mwasi moko ya mabe ba placer mobali moko ya mabe oyo un jour okolela okozane sengote olibale za kesike sengo lelo tala ba passe comme elio lelo tala ba difficulté comme elio o tuneza nini eza mwasi oyo bala okana ki obala ete baluka ye na monde ténèbres batala posa na yo nde baluka na monde ténèbres ba ekotiela mwasi na liboso baluka mobali mo na monde ténèbres batiela yo liboso ndeko mo bisika bi papa na so comprendre mobali na bala alangwa que chaque jour soko alangwe bana mikinde baka obenganga po akoyi quelque part ngana oyana zwe na tombolier na bandoki na olongole sapatu na laisse na mbetu papa alalika bongo na kwiti chaque jour na bisela bi mama bonde la nzambe po balukela yo na kindenga kindoki ba pesa mukumba ba bike o souffrir un jour do ba pesa bino mariage moko ya mabe o mariage ya ka place a kimia ba pesa mobala onyokola yo mobali abeta kayo mobali osangi so kimia na vie mobali oyo akoya na vie na yo pour a détruire vie na yo loba menza mapambola yo na osambela nzambe réparer mariage na yo yo mutozola nanga bondela benganga toko bondela na baneko tia quelque part ndeko moko akzaki na ba conflit na mobile na ye basali 3 ans na mobile baloba na kate batala na kate mais balola kambetu moko mais mukolo moko ba pesega invitation place ka baneko tia ndeko na ye to bani prière akomaki po alongola souci abaneko mela chaque jour mulanga whisky ya mobimba po alongola souci à mobile a commencé à mêler à la ligne à kimia souci comment le col la Saint-Esprit pardon whisky et comment le col la Saint-Esprit mais va passer invitation t'envoyer à yoki matin autobani prière nzamba délivrer mukomo mobile a outil voyage lobby nango mobile a outil voyage tant mobile a yena ndako mobile a tout na kete baso la kate mais tant mobile a ye a tout ni abi outil abi na oki chat de poule mobile a tout ni outil nabi na outil église abi tiela mai na sokola tango atiele mai ya sokoli abisa bi pesa biloko olia abina bombela ko biloko te pour 3 ans toloba matenga la bilukela ngata kwanga alukele kwanga pesa biloko olia ndeko ba alie na mobile sika moko. Alléluia. Donc na butu pe bake ba lali esika moko. Balala ka mobala tala ka kota ba roulage, moi ça tala ka kota ba chauffeur. Mais mukolongo bango mi balé ba tala ni esika moko. Ayeko témoigner tika nzamba pambola yo. Oyebi libala za keloko valeur. Ce qui monde a ténèbres sorcellerie côté déjà la kata libala. Ezoluka est détruit yo. Moi na moko amukie. Na bane ko sala délivrance. Problème nezani maman na papa na ye. A chaque fois ba swanaka. Ba ba te makamwe utaka wapi. Nzoka mwana wana na ndenge kindoki anvutaraka papa siko mwana na bebeli wapi mwana na bebeli pa koko na ye koko nenda bebi sakaye apesa mwana semasa kindoki na bisa mutu moko kala kindoki bande ko lia na musuni o ko lia na bana ngate po pesa wa musuni mais ngina biso kindoki changea ba ko peso kindoki na distance ba ko peso kindoki na appel ba ko peso kindoki na maya komela ba ko peso kindoki na mai ba ko peso kindoki même nom na crédit na mega
bakopesa la sorcellerie et loko ne so muto opesa yo akopesa sorcellerie tika malchance tika libota na yo benga biso to ko expliquer yo to ko landela yo ezala famille na yo bozala kata sorcellerie bota misisa to ko landela yo benga biso soko bengi koko zonga to ko solo malam na zo ata solo na batu to la rateza musala nzamba pesi biso ya solo na batu ya lo na batu na prier ya landela batu ezala batu ba témoigner on nzamba délivrer ba vie na bango on nzamba kangoli bango benga biso plus 243 85 88 17 579 na bandeli susu plus 243 85 88 17 579 à part kotia malchance na kati ya famille pozo mibala mabe na kati ya kindoki bakoya lisusu bakotiela yo eloko tozo benga ba faux relation ba continue ba faux relation ta ba relation za karango ozaka jamais la relation muto sunga yo sunga ka batu mais batu ba sunga ba salate ba tiro ba faux relation au lien na tongo na pokwa ke ko tonga yo on comprendre que ça ba relation au monde na ténèbres zo tindela yo ba relation oyo azalta la facilité au tiro poisson ne ko tira mutu poisson da pasi et ça mabe ko boma mutu mais relation ko tira au poisson et ça relation moko monde na ténèbres ne ponela yo pour utila makila kindoki batela ba relation mabe relation o bandi musala no sa malam mais comme ina ngol lobby muninga bozala kinaye akeko funda abino nenga zaboye nakata musala ya laksanini basali yo complot donc nakata ba relation pour ba détruire kaka musala na yo o comprend ba relation na monde ténèbres ndeti bango eza ba relation mususu yo za na mbongo te mais ba relation ba sunga kayo wana ba bonne relation on nzamba ko pesa yo tika nzamba peso batamalam peme na yo tika nzamba peso batamalam na nzela na yo tika nzamba longola batoma beba za musika na yo kando solo ba menzambe nga asalela yo ba rotiela yo ba relation mabe relation o soko zangi eza batu mususu azangi $10 muto pesa ya zate eza batu mususu azangi ata $100 muto pesa ya zate mais eza batu mususu soko azangi batu ba ya pene na ye soko azangi batu ba luka ye soka zangi donc engolo baboy batiela ba relation moko mabe ba relation bako batonga kayo ba relation bako bomayo na nzela makila kindoki makila ba rotielo bato mabe pene na yo ya moni sentino nyo so bato baza mabe ozana mutu bien mais lobe aketonga yo okomo regretter na sali bato bolamu mingi mais ba ozongela ka mabe na sala ni monnaie de singe bato te eza le monde atene makila kindoki bazoluka bato mabe batiela yo pene po bazala ko ba relation na mabe ba détruire vie na yo na ba relation mabe batonga kayo na likambo yo yebite ba koselo makambo ba tielo ba relation mabe pene na yo tika nzambe apambola yo benga biso to sunga na prière plus 243 85 88 17 579 wana soko bengi orozanga imo pasteur Guillaume tozala équipe ma prière to ko aider na lo sambo pona suki sawa ba otiela ba travail ba misala moko mabe musala ya mabe yozo luka musala malam mais ba tielo musala mabe na moni ndeko mo licencié ayibisinga papa na luka musala na tika ko mona te mais suka nango na mona pusa ka pusu pesa musala na bise pusu ya musala mais za qualité na yote tuna muto apusa oyebisa yo après avoir ko pusa pusu ayoka mukongo ndenge nini après avoir ko pusa pusu ayoka nzoto ndenge nini misala musu na vina okosala ngote misala musu da misala bénédiction te pona yo do ba oza misala mabeba otiela yo o ya malamba okimisango pene na yo batilo misala souffrance batilo musala o sali lelo lobi mutakimi na salaire na yo o mituna ka batu bakima ba salaire nga na sali nini bakima ba salaire na yo musala oyo bandi lelo lobi esuka o bandi li kelemba lelo o mona o mama li kelemba kufi o mama li kelemba kweli problème o mama li kelemba zala matanga o mama li kelemba bayebi ke pourquoi na monde a ténèbres na neya kindoki bayebi ko lingo so mbongo ebele bayebi ko lingo so salaire ebele o mona mama li kelemba akufi ndeko mo aye kolela ayebisinga papa na bombela yo na utoza na mbongo ebele na koti na banque moko quelconque na kanite banque wana na boy kotanga kombo na kanite banque ya bakozongi selanga mais papa na bombela ki na yebisa ki yote na biyebisa nga banque nini atengelenga komba banque na bio kotse kama papa na utso kotsa $2000 na kanite ilokola na récupérer mbongo wana mais mbongo est tombé en faillite banque est tombée en faillite papa na zui mbongo te ne na zaba na zole na komo landela ba okana bando pesa biso $30
na ebise na ba repérer yo misala kindoki olio mata ba luka okita na ngina ebisa mutu moko benga biso to ko aider na prière nous sommes disposés makila kindoki yo mema ta musu ya koko na bino ta musu ya papa ta musu soka nani makila na ko tika yo na nzela makila Yesu Masia to ko pesa ndeni no resembela eza ba vexer to la kisayo ya ba méditation soko méditer ko tika yo malchance batia ko ba mutu akozana eza na batebele azana Congo azoluka ke na Europe mais mutu azana Europe azolela ale amai na miso abi makambo esimbate na luka musala ezo simbate na luka mbongo ezo simbate misala kindoki yana bisa kindoki ezana posa visa te kindoki ezana posa passeport te ndoki so bien landa yo ata na poto ala no États-Unis ala no na France ba Hollande yo tika nzambe apambola yo benga biso na plus 243 85 88 17 579 wanozwa biro nanga pasteur Guillaume nako yamba yo nako expliquer yo et puis to kota na profondeur à prière nzambe apambola yo nzambe alongisa yo to kutana la prochaine tika nzambe apambola bino to zela bapel na bino to ko aider bino na prière ciao nzamba pambola bino to kangi miso to clôture prière c'est na pamboli ndeko mwasi ndeko mobile pambola ye longisa ye akene liboso na kombo na Yesu Masia yawe nzambe mutu nyonso ko benga o mema délivrance na ndako na vie na ye na kombo na Yesu Masia tolobi amen 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 à la prochaine que Dieu vous bénisse.